Bonne année, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur votre chaîne Sous les Baobabs. Voilà, Bambote Ebele Bisikabi Zuibino, Boboto Bondeko, Nakati Yamabota Nabino. Merci, Topesi, au revoir na 2022, Tokoti na 2023. Voilà. Donc na sepeli mingi ndenge nzambe apamboli biso. Merci na ba oyo nyonso ba présentaki ngai ba bonne année, ba vœu ya longévité ya kitoko makasi. Nzambe amona bino pe na lobi na bino réciproquement. Ba oyo nyonso pe ba kanisaki nga na le 1er janvier, c'était mon anniversaire, na ba soutien na bino, na mbongo na yo, na cadeau na yo. En tout cas, merci beaucoup. Ezalaki c'était prévu que lobi na sala anniversaire nanga ensemble nabino, mais comme toujours balobaka, l'homme propose, Dieu dispose. Nazwa ki penza contre tamoko yamakasi, même ngai moko lobby na fêter anniversaire nanga te, tout était annulé, ni kolia na restaurant, ni quoi que ce soit, c'était rien. Et puis dans le même temps, ya kokota na live te. Donc voilà, mais bah oh nyonso balobaki à la danoise, soko koti, toko peso mai, toko peso cadeau, vraiment gardez ça na kokota, soki na koti lelo na pokwate, na kokota lobby, donc toko solo là. Voilà, c'est comme ça la vie, mais tout va très bien pour le moment. Bande konangai kaka kolala kola mukandenge zalaka, toye to solo la lisusu. To analyser ba maloba oyo pe bandeko na biso balobaka na misala basalaka yango nazwi maloba ya oyo azali tokoki kobenga ye mopanzi sango ye pe apanzaka sango aza mutu akala na media atangeli yango, je crois lobaki kuta atangeli yango te, mais asali ke abandi yango bomwana tititi soka atangelaki yango ye moko kaka mutu ayebi. Kombo na ye Noela Madinga, topesi ye pe bambote ebele esika zali na Noli Tambwe oyo apozaki ye ba question. Yango wana na respect oyo topesaka toujours na batu oyo balingaka kolanda biso, na pesi bambote nanga ebele ba respect na ba chef coutumier na biso, shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel. Et puis toke mbango topesi boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique, et puis to présenter bango ba condoléances na ndenge touti ko perdre pape na biso oya kufaki vraiment il y a 2 ou 3 jours asili ko tika biso. Voilà, bandeko na biso puis tout tendance confondu, bare bonsoir, ba bonjour, ça dépend erbokolandanga. Bandeko nanga oeza 2023, bola muka, bino nyonso oboza ba célibataire, ozoluka mobali, ozoluka mwasi, ne t'inquiétez pas, si tu n'as bino eza toujours wana ekufate. En tout cas, c'est ko année oyo, nako année passée, na lalisaki yango mwa muke, mais année oyo, na lamuki, nako pesa mingi, bokasi nanga na live together, na zongela musala na makasi. Alors, n'hésitez pas, ozoluka mwasi, ozoluka mobali, benga la danoise, nako pe lukela mobali ya bien, mwasi ya bien, wana ezali domaine na ngai. Benganga, bino sobo benganga, eke na bengana obino te. Bon, en tout cas, bokoki pe ko renouveler ba demande na bino, au bengi lisusu balobi, mutu celui qui cherche trouve. Donc, ezate olali sa demande, benga, renouveler demande na yo, to comme na mbula sika, renouveler, changer la msoko changer, ba point mususu oyo kosalake, mobali amonana, mbangu. Na ba o nyonso baleka na nzela oyo, penza azui molongani, azui mwasi, ba boti, na pesi bino ba bonne chance, nzambe a mona bino pe a pambola bino. Voilà, bandeko nanga, ndeko na biso Noela Madinga, ba posaki ba question, c'est grâce témo, pardon, ba posaki ba question sur ba collègue na ye, oyo, ba salaka na ye, ba oyo ba landaka nzela na ye, ba conseil nini, et puis ndenge nini amonaka, ba collègue na ye, ba salela musala. En tout cas, alobeli c'est grâce témo, et puis alobeli c'est Karim Mokonzi Mambolina. Alors, eloko esalinga bien alobi non, toyoka ye ba point négatif nini oyo ye amonaka epa ya grâce témo, pour na grâce témo améliorer musala na ye, ba point positif nini o grâce témo a continuer na musala na ye, wana ezali d'après analyse na ye.
et puis point ni positif o amona et pas ya mambolina Karim Mokonzi na point négatif o esala ke Karim Mokonzi moyen a avancer a kende liboso ezate. En tout cas ndeko na biso alobi yango bien o esali ke biso pe na part na biso tozwi pe moi quelque chose o pe koko kosunga biso totambola na musala o pa tomoni bango basali musala oyo esombeli bango bandaku epesi bango mbongo efuti bango très bien. Bon, pourquoi pas tolanda exemple ya baninga mais to envier te na envier pas mais landa exemple ya baninga na ni jalousie quoi que ce soit pour nani o s'améliorer au mata escalier. Voilà bandeko nanga sans tarder tozali koyoka analyse ya Noela Madinga concernant Grâce Temo na Karim Mokonzi. Première édition, il y a Kebo et Zoya. Oui, donc, terrain nango, ils sont en préparation dans Cimentel Invest. Ça va se passer comment on fait? Explique-nous un peu. N'habitez l'aime soit M. Baïba, déjà, bon, assuré ça protégé déjà. Ça va se passer comment? Attends, ce Baïba, vous avez bon ça là. Donc voilà. Merci déjà à Abed Achour, avec qui on a travaillé en collaboration pour la conception du village Kebo. Kebo, ils sont en terrain nango. Place, il y a Kede, 2 Kede face à face. Terrain bon à zélo, il y a 7 mètres sur 20. Place au ça la silicoti. Nzango, Obalo la singa, nyonso, ba jeune nyonso. Bato Kebo, Kebo ezani yani Kebo Eli. Kebo na Kebo Obeti. Ah obwaki wa. Obwaki mutazo bi mozemba. Batimi basala ba Kebo te, ba yebi hotel. Ba oyeko la bana tiko ba yebi ngote. Et ça Nzango pezali. Nzango ezali. Donc toza na Nzango Kebo ezani yani Kebo Eli un peu plus. To bakisamo Kebo zela muke bandeko nanga. To luka place sango parce que awazo lobela moi muke ba projet na ye eloko ni na lingi vraiment ba projet na ye zape mabete eza kitoko makasi parce qu'il y avait des mauvaises conseillères et des mauvais conseillers qui sont venus so inga na obdangele parce que moi je suis pas la copine de Karine, je suis sa grande sœur, moi je suis pas la pote de Karine. Ils avaient déjà comme moi ils n'ont pas protégé. Ils avaient malheureusement non protégé. En fait, n'a commencé émission avant, oui. Mais n'a protégé à comboter. Comme tu communes étape à protection, un concept, n'a solo de comment Jean-Michel Kabaz, ce sera le Katanga. Donc Kinshasa 16 écoles, mais juste gagnant encore. Parce qu'il faut gagner un reste à la République. Okay. C'est dans l'idée de poser ça la compétition interscolaire. Parce qu'il y a quelques temps, le ministre, oh tout ça, bon, bébé, na tu pour la vidéo, quand la salle sera la chantier. La ministre Basilika. Basilika makasi li rando ti le ti ati ambote le kate. Oh. Na éviter ce pour na bango fait na appuyer ba obenga na bana. Ka le bibi combien na Congo ya autorité. La démissionnate. Ba démissionnate les cas sans conséquence. Mais c'est pourquoi bana bokata bango classe sur toute l'étendue du territoire. Ba tata bango na passe rolia. Bana mbongo ofita ba billet pour batinda bana api. Voilà, merci beaucoup Noela Madinga. Donc Olobi, première édition, il y a Kebo et Zoya. Oui, donc, terrain nango, ils sont en préparation dans Cimentel Invest. Ça va se passer comment on fait? Explique-nous un peu. N'habitez l'aime soit M. Baïba, déjà, bon, assuré ça protégé déjà. Ça va se passer comment? Attends, ce Baïba, vous avez bon ça là. Donc voilà, merci déjà à Abed Achour, avec qui on a travaillé en collaboration pour la conception du village Kebo. Kebo, ils sont en terrain nango. Place, il y a Kede, 2 Kede face à face. Terrain bon à zélo, il y a 7 mètres sur 20. Place au ça la silicoti. Nzango. Idée na e oyo avant to kota na ba analyse ya Grâce Temo na Karim Mokonzi alobi afongolisi ba eza lokwa to baka eza place moko ya sport eza pe idée moko ya bien parce que bana na biso pour le moment bazo sakana mingi te obésité pe ezoya makasi na mzoto parce que biso to koli mingi ba bourreau bazala mingi te parce que to banda ko beta kede to beta silicoti to zo beta donc kede silicoti ezala pe ba jeu ebele okwei ba yambio jeu ya mulangi oya ko gagner
et donc ezaki ba je musu muta simbi singa poto ba simbi bozo benda oyo bako benda baninga na ligne ba gagner donc ezaki ba je vraiment ezebele nyonso neza na cadre ya sport mais pour le moment ezate yango ya lingi a rénover ba je wana et comme akozonango ba prime batu ba kota en tout cas ça idée mo kitoko soki penza idée wana ba mimiango tina poto na été tozo beta ba je ndengwana et ko sunga batu ebele puis et ko sunga ke tozala toujours en collaboration tozala toujours en famille voilà tozo continuer oyo balola singa nyonso ba jeune nyonso bato kebo ezala ni yani kebo eli kebo na kebo obwaki wa mutu azongi bozemba batimi basala bakebo te bayebi yango te bakoyekola bana soko bayebi yango te ya nzango mpe ezali nzango ezali donc toza na nzango kebo kede silikoti petit poto donc nyonso wana eza na kati ya kebo na kati ok donc ba jeu du terroir nyonso tosala yango championnat interscolaire diffusé à la télé. D'accord. Avec la marraine. Avec la marraine, la première dame. D'accord. Qui est une personne qui met l'enfant congolais au centre de toutes ses actions. Ça, c'est une bonne chose. En tout cas, merci beaucoup, Noëlla Madinga. Aujourd'hui, à la télé, où met les paiements les lots, tant que ba fille ou bien ba tol baka tout ce kana bana basi. Nani o yo déjà ou bio yoka yo yebi azoko comme modèle là. La batik, la manière dont... Presque toutes, mais en modèle négatif. En fait, on dit que nous avons comme modèle côté alors, et puis ça a kada. En fait, c'est des gens où c'est un dérapage, bien. On dit que ça s'ennuie à la bien. Et ça s'ennuie à la bon, la sans-gêne, on voit qu'il boue. Ça sort comme ça sort. On va copier ça sort comme ça sort. La seule Oyo, quand même, à la moins volonté à savoir faire, c'est Grâce Temu. Grâce Temu. Oui, Grâce, tu sens qu'elle aime développer les concepts, une jolie image. Ah, moi, souci à excellence. Ouais, elle se débrouille pas mal, quoi. Et elle se débrouille pas mal, mais elle a juste un problème. Elle doit un peu travailler, elle doit mieux travailler sa diction. Oui. Il y a un peu trop de chocobitage. La télé aime le côté naturel. Le naturel, ça séduit toujours. Pas trop de forcing. Ouais, je trouve que... Après, Grâce, ça rend ta fière, hein. Voilà, alobi côté batu balingaka bato balandaka exemple nae parce que ya za mutu moko banda si razali parmi ya bato ba créer ba pétage na kata ya na monde ya réseaux sociaux ba mutu bayana no yenge alobi bon azape na ba côté ya créativité nae mais bato mingi balingaka kolanda ye ba côté ya pétage au lieu balanda ye na côté ya créativité parmi wana atangi alobi lokwa Grâce Temu alandaka ye mukie côté ya nini ya créativité mais Grâce Temu aza naturalité eloko azoko kolongola pa Grâce Temu alingi trop donc trop fier bilo moko ebele alors qu'alobi na réseaux sociaux elingaka mutu azala naturel en tout cas tozozwa biloko nyonso oyo eza bien quand on dit naturel on dit pas que naturel dans le sens que au sala maquillage te au la takitoko te au bongama te au zala na cadre moko ya mabe non quand on dit naturel c'est loba naturellement sala biloko oyo za nango moni ke tango ozo sala yango ozo forcer te loba na voix na yo moko loba français na voix na yo na tonalité na yo kolinga to impressionner batu déplace oya ko bebisa. Donc, dans le sens où, parce que beaucoup de Congolais vont comprendre quand on dit naturel, notamment dans le péricité, maquillage, chocoté. Non, 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 non. Ce n'est même pas ça. Dans le cadre de la biso, et ça, souvent, que ceux qui ont la beauté, ça l'a naturellement. Ceux qui ont fier, et ça l'a naturel. Et ça l'a été excès pour la place aux abamoun en deyo. Voilà. Désolé. T'as fier. Mais je pense que Fadine fier d'Ambou et travailler plus sa diction, ses expressions, c'est important. Et ouais. De rester soi-même. Oui, je pense. Déjà, grâce à l'état brut, ça plaira aux gens. Elle n'a pas besoin de surfaire. D'accord. Ok, on a extrémité. Alors, du côté, dans le mauvais sens. Dans le mauvais côté, sens. Oui. Presque bon, ça. On a besoin aussi, tu étais moulou, aussi, ça n'a pas ma bonne ma coule.
Presque toutes. En fait, même Grâce, c'est une folle à un moment à dérapaki, mais Grâce, le plaisir, c'est que Azongi. Et dans Ozongane, tu sens que. Mais sans tout le balelo, je salue aussi à travers cette émission année 2023, au Kota, à Masika, qui met dans la bâtonnière, dans ma bota, Karim Mokonzi, on appelle ça félicitations pour son mariage. Péché mignon. Également. Mais quand Noëlla Madinga parle, même dans manière non négociée, Batumisusu Batalio et Batali Karim, c'est comme si vous en avez. Oui, c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup, mais qui malheureusement a fréquenté des personnes qui me détestent beaucoup. Karine, c'est une personne qui m'aime vraiment comme une sœur, comme un modèle, comme tout. Mais il y a 2-3 bestioles de la télé qui l'ont approchée. Aujourd'hui, l'égal de Karine Mokonzi en Afrique serait Emma l'Ouest si elle m'écoutait un peu plus. Et elle le sait. Dans certains choix, elle ne m'a pas écouté. Parce qu'il y avait des mauvaises conseillères et des mauvais conseillers qui sont venus. Parce que moi, je ne suis pas la copine de Karine, je suis sa grande. Voilà, donc nous avons besoin de l'obit au côté siko na côté analyse ya Karine Mokonzi Mambolina, to pesi ba bonne année. À l'obit que côté naie que bato belé ba mona que Karine a copié. À l'obit bon ya bande ko mima Karine na voix ya bien, mais Karine a koya ki na maboko ya bato mi baleto mi sa to ba conseillère ya mabe. Oyo ba conseiller oyo salaki ke Karine akende na voix oyo azokende nango donc nano asilisi koloba te donc tout ça la analyse voilà alobi ye par rapport na Karine ye azali mukolo ya Karine donc azali tant conseiller kaye a conseiller kaye en tant que grande sœur bon comment on a payé balobi a outu ko fêter ba 40 ans na ye. Bon, tant azolo bakaza mukolo ya Karine, cela veut dire que Karine a moins de 40 ans. Donc, wananga ite, tozo saka ba commentaire, d'après bango na bango oyo, ba utaki kisasa, biso tozalate. Voilà. Moi, je ne suis pas la pote de Karine. Et moi, j'ai une vraie autorité. Je n'ai pas la Bible, je n'ai pas le droit de naître, je n'ai pas la Bible. Donc, on la Bible. Je n'ai pas la Bible. Donc, quand tu parles pas, je suis ta grande soeur, moi, je ne suis pas sa pote. Et la capacité moi aujourd'hui la trio de tête ya ba youtubeuse africaine c'est Karine qui a dedans ba fie na tout à monde ni ba leke ne l'autre côté ba leke en français peut-être langue c'est oui justement voilà donc pour na ya lobby vraiment que ce qui Karine ba conseiller ka bien ce kazala ka encadrement ya bien alina kazala pardon ba youtubeuse ba influence ya liboso pas na niveau ya Congo mais na niveau ya Afrique mais et le copé et quoi ici no litambo lobby tant musu ezape langue bandi konanga parce que pour na o conquérir Afrique o conquérir quand on a lingala te o conquérir quand na français ou bien anglais pourquoi pas na swahili. Au conseil de mission na Swahili, aux 8 parties belé Afrique. Parce que partie est belé Afrique, à part français, à part anglais, balobara Swahili. Mais ce que aux akaka, koloba lingala nde biso tolobaka, okosukaka na ghetto, okosukaka na niveau na biso, au moni donc moyen et au avancé, au fungwama ezate. Donc balobi eloko liboso, o ekanga Karine, et que a fungwama te ezali langue. Tozo kende. Eloko mi balé. Que kaka na français parce que na ba boule aleki bango ebele bango à part kola ki sa opulence na impolitesse il y a rien d'autre et bon alors Noëlla m'a dit na lobi que côté ba boule ko sala ba boule ko sala ba idée en tout cas côté wana aza calé azana ba idée o ya ko sala pe asali pe loko bopon écartonné donc côté ba boule aza calé voilà wana ba lobela Karine Mokonzi. Elle a plus que ça, sauf qu'elle n'a jamais développé parce qu'il y a des personnes toxiques et sans ambition qui ont tourné autour d'elle. Tant où Abandi Komataba va expliquer, on est là, on vous repoigne. On a succès dans poto à la côte. Va désorienter, va bimisser la nzela. Mais aujourd'hui, avec sa détermination à aller chercher les images, elle allait faire le tour du monde.
Non, mais vraiment, il n'est pas trop... Voilà, donc, balobi, comme Azalaka déterminé, qu'on a ba image, qu'on soit groupe naïe, que boye, qu'on interroger musicien, qu'on sala boye. En tout cas, Zaki n'a pas idée moko ya bien. Ndeko moi ça le bien, Azaka toujours si manaye, Azako coaché. Dans la vie, ce qu'on a moto, chance, Azo coaché, ndeko nanga tikala, qu'on a tout comme na succès. Ata nenge fali bomo na ka fali azana mutu a kochaka ye o alobake fali lelo ko bimate lelo ko yemba boye lelo pena mikolo fo to na lingi osa donc azana mutu oyo a kochaka ye yango boyo kaka azana secrétaire nazana ba conseiller même président de la république soki alobi amema mboka ye moko e ko simbate. Parce que nous autres, on a toujours le sentiment. Mais tant qu'on a batama B, oh, basolo ba déjà que, o kosoko ki obimi, ozayo moko, yoke la nani, bande ko muto ya yoke la muto conseil te. Na musala nyoso, musala ne simbakate. So ozo l'entreprise, il y a toujours bato musu bayaka ko na entreprise na ba memi e lo côté, amemi mbongo te, amemi simate lo sote, mais amemi conseil. Akozwa pe ba part na ye na kati ya entreprise de suki suka ayeli ka publicité yeka ka sala ko ka publicité ko sakanate like l'émission partager sans yesuko tant ka bat boyo kayeka yongo to pesa ba mbote belé et pas ya les aïrois Patrick les aïrois salut tant ya ka kana live azulu ba partager l'émission like allez bokene na live together donc batu bayaka donc emotivaka. Donc, moutande wana zo mino déjà un plus. Ceux qui bossent dans l'entreprise, à cause de la payer. Voilà. Même dans l'église, moutoua yaka ko modérer avant pasteur. Aye ko préparer mi tema ya batu. Pona ba yamba liloba o pasteur akoya nango et ça la ba fait. Batu wana pe ba faut ba liaka ba dim église. Mais ba pasteur ba pesa ka bangote. Ba yaka na ba modérer plus que pasteur tanga côté. Mais ba pasteur ba kabela bangote lisumwa liboso ba pasteur et bandaka wana ba to ba yemba kan église ba chantre de l'éternel ba on peut sa bangola msou ticket un sou pe lo côté ba liozela kaka lola mais pasteur azoliana déjà na c'est donc biloko wana ya boye donc eza ba conseil neti par exemple Karine Mokonzi akoki kusu kokende liboso wana maloba nanga te toza ko analyser et puis makambo boye eza ko fongola ba oyo ba koyoka nga mayele voilà donc biloko a bien faut ko landa o eza 2023 tozoke tard elle n'est pas morte c'est vrai que ma voleur na ba détourneur de destinée ba za rebelle un million ba ndoki pe batala biso on est ba ndoki ba kota nzila na ebele mais sa maman elle prie. Je crois qu'elle va bien prier. D'aujourd'hui, elle est... D'après Noëlla Lobike, bando ki bakota ebele na nzela ya Karine. Donc, ba baby sa destiné na ye, ba yiba destiné na ye, mais maman na ye asambelaka. Donc, elle doit continuer à prier pour sa fille. Voilà. Maman, c'est pas grave, il n'est pas trop tard. Au pas où une femme coulot. Courage, Johanna, peut-être. Elle aime des générations, ça a 15 ans, à ça la TV. Si c'est sa vraie passion et c'est son vrai chemin, peu importe le temps, la grâce la localisera. Moi, je suis resté à la maison combien d'années contre la nanda. Peut-être la manière de faire est différente quand même. Exact, mais la manière de faire est différente par rapport à ces individus toxiques qui ont approché l'enfant et qui l'ont détourné de son bon chemin. Après, il n'est jamais trop tard parce qu'elle a une conscience. Karine est intelligente, mais elle n'est pas instruite. C'est juste ça. Voilà. Point où l'issoussou, à l'objet pour Karine, Karine est intelligente. Parce qu'on est intelligente et puis nous avons fait sa sagesse d'intelligence. Voilà. Et l'autre, on a tout tangité. Okoko bota manango, ozo sala makambo bien na mayele na yo. Mais l'autre, yaka ko baksa likolo, eza instruction. Donc il faut otanga. Donc pour elle n'est pas instruite. Donc yango romona mutako yele ba idée ya buzoba ayambiango. Mutako yele ba idée pe ya malamu ayambiango azako yeba te wapi idée ya bien wapi idée oyo ya mabe. Akoki kozala nae neti akoko tika azo sala bazo nani yango ande ko tia kombone partout te. Ezo tia na ba miniature pona yezaki succès. Mais l'air ba kozoma conscient mabe bakomi koloba banda ko finga bango bazoloba na yo. Banda ko
ko sanctionner bango banda ko landela ba site na bango banda ko sala nini ko babena ngoni essaye banda ko funda bantu na ba YouTube nzoka nde loko ne sopaka bato ba YouTuber na ba YouTubers yoso ko bandi kaka ko sanctionner ko sani ko pesa ba copyright ko funda bato yebaka carrière no bandi ko kweya to na YouTubers moka munena banda ko zwa bato tango bandi kaka yemoko na sir ala musa conscience atika tango pesa kaka bato ba copyright amona kango lokola lokumwe mais l'air siko tango pesi par exemple to bo pesi ngai copyright ngana koza na bato tango susu 1000 o batala kanga balinga kangai ba yoki sali bango pasi na motema bato na pe bandai kotala yo yebaki teke bato wana 1000 wana ya la danoise batala kapenga mais tango yo sanctionner chaîne na ngai bato wana 1000 ba osala ni pano ba kolongwa oyo YouTubers oyo mwana mulengela asali boye mwana mulengela asali la danoise boye biso beto longwe na eto biso na 1000 nanga wana 700 bako désabonner pa na yo bako talo lisute pa me sali nini ekiti opesi so copyright pa ntamoto opesi ba copyright lokola na ba YouTubers ata 7 siko yebisanga 700 nanga balongwe 500 ya kingandi balongwe 300 ya kingandi balongwe yo chaîne noko sani elali Terre comme to signaler awa bo signaler bayoki batu a comment signaler to longwe pa na ye a signaler kinga to siko ba conseil wana ba conseil wana mabe wana bazo ya siko yo ko pesa yo ba conseil wana yo siko lui étudiant mo lobi non modèle ngani kaka ndenge zalela ka wana ezokene nango bien parce que nyoso ba lobaka nanga nazala ngana lokola nani ko babenga ngoni libata boche na bino neti nga finga na yo nga so nazala nga policière de la presse na zui na nga kana ona lobby yo zui pa na yo finga salo ko sala nga na oyate nga kutu tango susu tango zo finga bongo bazo ya azo finga mabala danoise otoke nan kotala bato bayeba kinga te bolinga ni to yeba alo baka ni tango bako yabo bakutani mela kopati moi mai jour na personne la moki bien théâtre ko sakana te bana bango ko seka batikali babi mais maman a raisonné kat mais maman aza moi c'est mayelete ope mukolongo ko nzamba bimisi sagesse na eli bino pe bo parler sous prophétie moi mo sanga tika lobi mais moi so azo kamusanga au finir na soni au finir pardon to au mona tala babone mikolo bazoka ko mata donc eloko wana soki otanga oza instruite oko yeba position na yo mais soki siko oza instruite oza intelligente olandi siko les ondi osali munyamu osali munyamu na yo pa makamune sanini ebebi chaîne no ebandi ko kita site no ebandi ko kita donc koto penga noela vraiment ozote ya kitoko ngape nazo soit un plus nanga. C'est l'instruction qui a manqué à Karine pour tout devenir. Et il n'est pas trop tard. Dans ce début, en fait, c'est total et bien. Tout avec missionnaire sur le de Junaria Kin à l'époque. Le beau vent, je crois. Oui, exact. Quand elle a commencé, au ça même, je crois, Africa, même la place là-haut, tu l'as laissé. Je lui avais même demandé, en fait, même quand j'ai quitté Digital pour Canal, pour les programmes coiffure Kitoko de A+, j'avais demandé à Karine de me remplacer. Donc tu lui faisais confiance? Oui, je lui faisais pas seulement confiance. Moi, en fait, moi, même si on ne se parle pas, si une place est tienne, je prendrais mon téléphone, je dirais prends. Capacité. Exact. Voilà. J'estimais qu'elle pouvait bien s'adapter au rythme de Cité des Stars. Mais à Digital Congo, chaque fois que Karine venait, qui était déjà d'office. Et quand j'ai proposé que ce soit elle, ils n'ont pas... Or, j'avais tellement... empreinte, en fait, l'émission, elle a été pour Simba, il fallait qu'il aille peut-être à couper, décaler, mais ce que il s'est coupé, décalé dans des nabino. Bah, moi, si on a goïna, parce que Digital, comme on a dit, oui, bah, il y a changé ma voiture, pamba, on s'en va bandaku, et ça, bon, à ma banga. Ngana Jakinda, la tozo, pena interdiction de bois qu'a écrit na valve. Il y a bon, bah, diamant, bon, bah, kabila, no, bon.
to comment pendant combat ba mota nunguba voilà bandeko na ngai bino mo boyebi na lingaka émission yo esuka nango na mokuse to suki wana pona lelo l'essentiel bo comprendre ndeko na biso ndenge apesi grâce temo alobi adiminer fier na ye aza déjà na bon sens kazwa côté na ye positif pardon a travailler bien azala naturel akomema musala na ye kitoko makasi alobi en tout cas ye vraiment azali naturel asala musala na ye bien en tout cas to beteli maboko to kozwa ta ya ko développer mukolo mususu côté ya Karine Mokonzi alobi yango pe mambolina en tout cas meka koyoka conseil oyo alobi intelligence ezali oza na temps okomi na poto nzamba pambolio zwa ba cours na yo améliorer français na yo améliorer anglais na yo parce que oza mayele améliorer environnement keba na ba conseil yo moko salaka étude zwa sikoyo ceinture na yo okoki na ope kotika na ndenge ozali mais soko zwi ba conseiller ya kitoko ba conseiller ya bien ba oyo te bazali ba fan na yo mais ba oyo bazali ke ozwi lokola conseillère na yo pas fan na yo fan aze loko mususu ozwi penza conseillère na yo akosala nini abanda ko conseiller yo ndenge par exemple ndeko na biso mwasi to mona kite me ndenga lobi ki azalaki ko conseiller bien aza moko pe ako gogola lobi eloko ko sala ngo boyete eloko fwele kaboy eloko peza la boy mais soki mutaza fan na yo eloko nyoso ko sala ko mona ngo bien akomemona erreur. Entre-temps, yo ozolinga osala carrière ya kitoko, osala carrière ya bien na musala oyo parce que ozo sala ngo kitoko neti kutu otangeli yango. Alors neti otangeli yango te, osala nini okozwa tout autour soit juriste, muto asali droit, oyo akoyi ko encadrer na musala na yo, muto asali finance, oyo akoyi ko encadrer, ozana ba idée, yo yena idée ya komi ya tchengo boye ya sali yango boye wana ba conseil wana topesi kaka ngai te muna pesi yango ezande ko na biso mwasi nga na baxika 1+ na bato nyoso bazolinga basala musala ya bien ozana musala ya bien ozana ba idée ozana eloko no mo bolingi osala mais ozozanga ndenge nini mutuni akokomela nga mutuni akopis akosunga nga mutuni akosala nga boye luka ba conseiller ya bien ceux qui combat ba environnement na eza malamu te o matate yango bomona msu ba chaîne na biso ya YouTube ezo matate parce que toza ba conseil kitoko te mutoko ya salaka mabe nzoka ndozo ebate ozo kimisa ba client. Ah bon attendez, salut. Merci d'avoir sur votre la danoise. Ça c'est la première émission na 2023. En tout cas, vous likez, vous likez na 2023 na CPLI. Ah bon attendez, salut. Bye bye.